JDK mopa mokonzi soldat poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote na balandi bana membre bino nyonso oyo bolinga basoda na bino ya mikili ba mbote bisika bozali na 4 points ya monde à tous les Congolais. Bandeko, tous s'abonner massivement et gratuitement sur votre chaîne JDK Mopao TV. Balandi ya JDK Mopao Mokonzi Soda Poto, merci na présence, merci na confiance, merci na patience et surtout na fidélité. Oyo, Bopesaka Soda Nabino, ya Mikili. Bandeko lelo na ekobeta lisolo na ekoloba makambo ya ko publier batu. Na sina loba na lemba. Kasi lelo na ekopesa na ba article pour expliquer ndenge nini mabe ko ila olobi soki o publier moto sans son accord ou sans son consentement. Ba Congolais to na problème sérieux. Na mituni question na ko mitunaka à chaque fois oyo peuple ya ndenge nini. Oyo peuple ya ndenge nini, peuple kaka mutakala, peuple kaka bolongo, peuple kaka makambo ya mabe. Peuple abengami peuple de Dieu. Ba Congolais, s'il vous plaît. Oyo ezali bizaleli ya ndenge nini, bizaleli uti wapi. Biso banda toye ba poto lelo, ngai nga na monite Mundele a publié Bolumbu ya ndeko na Mundele. Alors, si koyo lelo oyo bo publié Wayam. Boy du sangai échanger nini na ba vie na bino. Bozui nini na ba vie na bino. Et apporter bino nini na ba famille na bino, na ba vie na bino. Alors, on a rappelé les Congolais au cas où vous voyez quitter, vous voyez répéter. D'ailleurs, quand on a bandé, vous voyez éviter. Alors, quand publier mon tout, na mboka mundele, en France, na mboka tovandi, et ça na kati, il y a article 226-1 du code pénal. Moutounio surtout oyo, toute personne oyo a enregistré yo, a photographier yo, a zoba parole na yo, ba audio, automona ba audio partout, abimisaki audio ya mutuboye, abimisaki audio ya mutuboye, abimisaki maloba ya mutuboye, parole ya mutuboye. Nyonso wana eza na kati ya article 226-1 du code pénal. Est puni, bon on en a bien, est puni d'1 an d'emprisonnement. C'est-à-dire que ceux qui ont publié mon tout, Bolumbu naye, atakaka Bolumbu te, mais ont publié mon tout sans accord naye, ont binisi ba parole naye, ba audio naye, auto bengi ba voice, privé, ont binisi on a public, et commis délit. Vous comprenez Kambouana. On a poto, et un délit. C'est-à-dire que vous porter plainte. Et puis, pour porter plainte, ils ont dit qu'il faut
kotuna mutu moko boye tona kene te ezali loi mutu elobi ndenge wana c'est-à-dire soki opublie nga nake reporter plainte tokende kosamba yo na nga mais yebaka yango ke ozala puni parce que obimisi ba image na ngai intimité na ngai obimisi yango na public okomi condamné c'est-à-dire puni il y a 1 année d'emprisonnement plus 45 000 € il y a amende. Alors, si quoi vous publier, bat. Mitaka lango, bolumba munyo suzaka ndenge moko. Boyoki bino moko wa ya mbalobi, bolumbu nae, ezaka lokola ya Yesu. Ezaka lokola ya Papa Simon Kimbangu. Ezaka lokola ya Soda ya Poto. Ezaka lokola ya bandeko nyonso. Donc, changement eza nango te. Bandeko ngai, bolumbu to lembi yango. To lembi yango. Boyebi, bo publier ki Logan, obobengaka moto na tembe. Poto tanga bakomoti, moto na tembe boyebi nani na oloba. A musicien na biso ya Congo, bo publier ki ye. Mais ti lelo azana mwasi na ye, na bana na ye. Bo publier ki PM, boyebi nani na oloba, journaliste na biso. Lelo azana mwasi na ye, na bana na ye, ana vie na ye, c'est-à-dire à continuer l'émission na ye, Logan a continué comme ça na ye, donc ça ne change rien de ma vie à battre. Alors on a remercier et Nerobeta, c'était na bateau nyonso, vous allez publier bateau, boye ba qui sort na bino et kozala mabe surtout au boza na poto. Au boza na poto, boye ba qui sort na bino ezali prison. Alors, naïba pour soutenir Wayambo. On a dit que Bamakambo yuzaka na kati ya communauté congolaise, Bamabe Oyo ezalaka na kati ya communauté congolaise. Alors, soutien na pas Yambo, Wayambo ezalika que azoto yango na ndenge ya kusika. C'est vrai qu'il a raison. Président Mwelo ya kobomela nzoto te, po nanto mona te ke mutu moko ya kufi po ba publier ki ye. Alors, bravo et félicitations na famille Wayambo, na ko bandali boso ko féliciter Davina, na ko féliciter Chancelvi, et puis na ko beta maboko pona maman Sunta, mabolongo eyinda, bo soutenir Papa Nabiso Wayambo, bo tika été, en tout cas merci na bana oyo ya mayele, Davina, et puis Chancelvi, en tout cas vraiment, il faut que nango tinati. C'est-à-dire que, ba auteur ya makamboyo, il faut ba samba. Ba auteur ya makamboyo, il faut ba samba. Alors, Muntakala, Bolumbu, les gens eloko te awa na poto. Au cas où tamsu boye bakite bino bomo nango peut-être danger parce que na Congo bo mesana te. Et awa, Muntakala les gens partout. Tout ça na ba site ya Muntakala. Bato ba na poto, parce que makamuni soda poto zoloba. Tout ça na ba plage awa, ba plage. Bolumbu, c'est-à-dire que famille mobimba, plage mobimba, batambola ka Bolumbu. Parce que dans magasin na bango on va compter la baza bolumbu parce que dans le magasin baza bolumbu donc bolumbu ça dans le loté pour publier là sur la photo le et ça le loté et ça le loté donc d'ailleurs dans ce ça yom peut-être aux akana au trafiquant image nanga peut-être au ça va montage moko boyé au ya ça ngai ba chantage moko boyé yeba ke ele kana ngote. Et les canaux, donc si vous avez un yango, publier déjà les noms, nana musekakaka. Nana pas musekakaka. Et on a réussi pour quelque chose yango, leader d'opinion, tozo sekabango, ils a passé na mawana soni
comme on a peuple oyo peuple de Dieu peuple semble la lokola congolais azati mitama kambozali ko sala sikoyo boke bo publier sikoyo boye sanga sikoyo boye sanga e bomi combat est-ce que bomi bokechu e bomi wayambo et silisi ye mobimba e bomi bo elokoti donc bandeko nanga il faut botika makambo yo la publication. Le seul, nazo répété encore une fois, mais le seul peuple au monde où est publié à Bandeko Nabango, Bolungu ya Bandeko Nabango, ils sont congolais. Tout le monde qui a président de la République, il y a France, en tant que communauté, pour ne pas citer le nom, na Mwasinaye, Bazako Fingama, Bazako Finga Mwasinaye, Bazako Lomang Bele, ma paix à Mwasinaye. Que Azaka Mwasite, Azaka Mobali, Babilok Bele, Bazako nous a photo à Nenge na Nenge. Mais et que les moussicate parce que ici, il y a des lois. D'ailleurs, on a une image, une photo, il y a moi aussi, il y a président, il y a France, Bassi Bakamaki. Au cas où il y a des Bassi Bakamaki. Et il risque gros. Alors, botika makambo yo, na poto awa et on l'écate. C'est-à-dire, ngai soko publier ngai, naïba identité na yote, naïba adresse na yote. Pour ceux qui naïba bien mot, tosuka na justice, tokosamba, et puis na ko gagner. Parce que nga na mouiko zoate image na ngai, na pesa yo qui de publier. Alors, balobi bien que, mouton nyonso a capté, oyo a enregistré moutou, oyo a filmé moutou, oyo a photographié moutou, na insu na ye, sa accord ya moutou wana, ce qui ba image wana na ba audio, et bini libanda, et comme la vie privée, et l'on la vie privée qui est la vie publique, et commis délit puni par la loi. Voilà. Donc, le moussicate qui soutient les Congolais, Oyo Yamayel et Yabwania, de soutenir Wayambo, Naba, épreuve, quoi, ils ont passé, et ça, on a épreuve, il y a grave, pour la vie, il y a un ça, on a eu le et on change nos vies, et on a eu le d'ailleurs, tous ces cabinets, pour continuer à publier, tous ces cabinets, mais pour soutenir la justice, la loi. Alors, vraiment, merci Nabino surtout au Bolanda émission Oyo. Merci Nabino surtout au partager émission Oyo. Merci Nabino au liker. Ande konangai nako suka awa et nako pesa vraiment mote nangai et vraiment nako remercier papa Jean-Si Oyo ya Mante la Jolie. Merci na ba conseil na yo. Merci na ba encouragement na yo. Et nous avons profité de la ça na Anita Molemek. Merci de l'encouragement, merci de compliment. Et nous avons profité du sous na Maman Bernadette Oyo. Il y a Villeneuve Saint-Georges na 94 Val-de-Marne. Kaka Mpandi Nzinga ya la gare. En tout cas, merci de l'encouragement na yo. Et na qui ça peut-être na lobby Maître Alain Lyon. En tout cas, merci na yo. Et puis, en tout cas, la robot sanate, papa Gentini, Nakatia, Suède. Vraiment, merci, papa Nangaï, le sage et l'intelligence. Merci, na ba conseil na yo. Merci, na ba compliment na yo. Merci, na ba encouragement na yo. Merci, na nyoso. Vraiment, na landa kiyo, na bokebi nyoso. Vous allez vraiment motomoko malam. Papa Nabiso, Gentini, dans le sous nakati ya Suède, pese langai, maman, madame, nabana nyoso, ba mote ebele. Ba tuloko la bino, vraiment, on en a besoin. C'est-à-dire que, motomoko boye, vraiment, azawana, pour nous conseiller, pour nous orienter, batu. Nzambe apambola yo, papa, nabeli sous ozonga mabete, papa Gentini, Nzambe atika yote, parce que ba conseil na yo, yango sungi, ezo sunga, nabanzi, oko remarqué yomoko. Merci beaucoup, en tout cas, na bande de sur Obo Landaki, merci na bien na Jean Badra, merci na ba compliment na yo, na ba conseil na yo, en tout cas, merci Nzambe alola, a pambola yo, isika ozali, et na bosanité, bien na ngai, ge lando, otoyebi, na kombo ya Sarah, papa Nabiso, na kati ya quartier Netreville, awa na Évreux. Xavier Massamba,
Nakatia Netreville, na Évreux, et puis na Bosanité, maman na biso, mère double, oyo ya capitaine Pierre Souza, na Évreux, la Madeleine. En tout cas, bandeko, na suki awa na kozala molalite na lingaki kaka bozwa conscience que ko publier bolumbu ya mutu, to ko publier kaka photo ya mutu, c'est-à-dire photo na ngai, ndenge naza boye na lati boye, ozwinga na photo, ok publier sans accord na nga. Yeba ke na ko porter au plainte. Et si on a porté au plainte au kweya. Si ba kweyite ba ko kweya. Donc na yango bo kechuwa yambo leader d'opinion zala na yo kimia mela mai na yo tranquillement yeba ke tous les peuples congolais oya conscient baza sima na yo et puis baza ko soutenir yo ba tikali ba inconscient ba ignorant ba naïf ba zoba o mezate nzamba ko punir bango. En tout cas ba congolais il faut ko tika makambo oyo, il faut ko changer ba mentalité, il faut ko changer ba comportement. Eza malamu ata mukolo moko te, eza malamu ata mukolo moko te ya ko publier ba nzoto ya batu. Makambo mitaka to lembi yango bandeko na ngai, to lembi makambo ya bulumbu, to lembi yango. Donc biso nyonso to bota makabulumbu. To bota makabulumbu, tango to kufaka babongisa biso bulumbu. Donc bolumbu to mesa na bulumbu partout eza nango, c'est-à-dire tango okotaka na salle de bain o mitala yo moko boye o mona bulumbu na yo. Bulumbu to suto mesa na ba mama TikTok, ba mama congolaise na TikTok bazo la section bulumbu na bakolere nyos. Donc bulumbu ça suto eloko ya ya somme te bande na ngai. Donc tika bizali oyo, tika bizali o parce que to kobanda ko mettre bino maintenant la justice. Veut dire que on va mettre toute une structure, organisation, ya ko luka nini, ya ko coincer bino, bateau nous au publier à bateau, sans raison, pour la monter à ma baie, pour la kindoki, pour la jalousie, pour les barquer, toko banda ko luka bino, et puis toko bino na justice, na loi. Ici, on est en Europe, on n'est pas en Afrique. On est publier, nous n'avons pas de ça, awate bandeko na ngai prenez conscience na ko beta cete na bino ba oyo peut-être boyeba kité boyeba ke voilà soki o meki ko publier lisusu batu to yebi adresse na yo to yebi identité na yo na justice kaka to ko ndo samba na zelo ko banga te atoza na ona image na soki ndenge ni so o nyoso lingi na yo so da photo je suis prêt pour moi na yebi ke la vie na ngai boye na ko ki jamais qu'on osait au sein de Moutoumabé et surtout pas la image ya mabe ya bolumbu isa malamu te bande konangai. Il faut changer ma mentalité na sukiawa vraiment to comme la prochaine émission nzambe alola pambola ya boye ezalate. Merci, allez, ciao ciao. Bon, alors comment que na musala la photo como que la boulot. Bon, à bon attendeur, c'est ça la réponse. Pas dans la matière pour yoga ça nini. Pas dans la matière pour yoga ça nini. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.